liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba, na kombo ya maweja nangila, na kombo ya akonga mongali, na kombo ya chemaunga mbunga, na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanzabelela solo se solo bomo mesano. Lelo ezali mukolo mwa mitano, mukolo ya bakoko na biso pamba te tolobi ete pona tobonga to pe tobika to pe tokangolama na mansa obo moto na biso ezoluka butu pe moi esengeli to présenter bolamu to pe bokasi ya bakoko na biso vis-à-vis ya batragédie nyonso oyo batambolaki nango historiquement na époque ya colonisation ya esclavagisme pe na ba époque nyonso pamba te bakoko bandimaki konyokoma mpona kopromettre avenir ya nga na yo oyo tozali moi mwa lelo. Kasi lelo tokutani mpona toclôturer 5e édition ya mama Koko Nzinga azali na biso na bomoi bwa seko molimo na nguya oyo angengisaka bolamu ya bomoto na nga na yo. Esengeli nga na yo toyeba bajar ya milimo na biso loposo moyindo oyo ezali na disposition ya nga na yo mpona eservaka biso na babolamu to pe na barevenu ya makambo ndenge na ndenge. Donc lelo tozolobela 5e édition après mokolo ya lelo na bajour à venir mutu na mutu abandosaela mambi matali mama Koko Nzinga na coin na ye po topesa eda baformalité nyonso tu banda première édition to definiraki fete ndenge nini elekaka 2e édition to approfondi 3e 4e lelo toza na 5e to clôturer puisque tolobaki chiffre ya mama Koko Nzinga ezali chiffre 5 oyo ebanda kolakisa biso mobimba ya makambo na ye malgré bakontinuité kozala na nsima kasi tozotia na juste bamise au point mpona tokɔta na makambo mosusu par rapport ya kodéfinir programme annuel de l'homme noir ndenge tolobaki kala mingi te tokolancer makambo etali feti ya récite ya bato mwindu tolakisa mpe lolenge nini bafetaka yango na losambo na yango babengi losambo ya récite. Après tokoclôturer na feti ya fin de l'année de l'homme noir banda mokili banda moto mwindu na feta bonne fête te kasi moto mwindu alingo fete bonne fête ya lolenge ya kibomoto na ye pe na détermination ya calendrier na ye parce que ba bonne fête oyo tofetaka ezali na détermination ya calendrier européenne oyo biso tozali baoccidentaux te kasi tozali tropique. Mouvement tropique aza na 4 périodes de saison mais mouvement tempéré aza na 4 saisons yango tozolakisa biso toujours makambo etali mouvement périodique ya bato na bato. Mosali na nzambe atika kofinga amona nkembo ya bomo ya seko. Mosali na nzambe atika kotonga amona nkembo ya bomo ya seko. Ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petwama namona nkembo ya bomo ya seko. Kimbangu matinda mya nzambe na nguya akotaki na matadi mayo petwa. Mangongele motinda mya nzambe ya mpungu akotaki na mangengengenge petwa. Ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petwama namona nkembo ya bomo ya seko. Bamessage batinda mya mvulu zikimbangu bakotaki na matadi mayo petwa. Bamessage batinda mya mvulu zikimbangu bakotaki na mangengengenge petwa. Ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petwama namona nkembo ya bomo ya seko. Bakoko batinda mya mvidi mukulu bakotaki na mangengengenge petwa. Bakoko batinda mya nyamolo ibanza
bakotaki na mangengenginge pe twangai pe tika na pe twama ngai pe tika na pe twama tika na pe twama namona nkembo ya bomo ya seko. Tokozala nesengo se na mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe pungu tulendo yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya bakongwa nzambe ya bakoko tokozala nesengo se na mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe pungu tulendo yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya bakongwa nzambe ya bakoko. Mape monde yoka lisolo bwanya mape monde yoka lisolo bilenge boyoka lisolo bwanya ba mama boyoka lisolo awa na mboka ya Kongo mvuluzi moko kimbangu ateyaki kombo na nzambe nanguya ya bakoko sala na kombo na nzambe balukaki se bakanga ye se na kombo ya nani ye sena kombo ya nzambe yonde nzamba bakoko yonde nzamba kimbangu yonde nzamba message biso toye tokokiselaka sala liloba ya nzambe ezali bomoi ya seko bilenge boyoka lisolo bwanya bambuta boyoka lisolo bamama boyoka lisolo bwanya bapapa boyoka lisolo awa na mboka ya Kongo mvuluzi moko kimbangu ateyaki kombo na nzambe nanguya ya bakoko sala na kombo ya nzambe balukaki se bakanga ye se na kombo ya nani ye se na kombo ya nzambe anda nzamba bakoko yanda nzamba kimbangu yonde nzamba message misoto ye tokokiselaka sala liloba ya nzambe ezali bomoi ya seko mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimoziki beni sukula ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimoziki beni sukula ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao batoto mangi muzulu mangi maonso matuvanga fumunzambize imo bakaka babanzila nga mvuluzi kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambunu fulusu ivulula numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningikukula yami kimbangu walingile azaitela yashi yuma yalingile kimbangu ningikukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningikukula yami kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile kimbangu ningikukula yami mala mvulule
tilamnata mi malam malam vulule wayo tilamnata mi malam malam vulule tilamnata mi malam malam vulule wayo tilamnata mi malam ivulule numala kimbangu ningi kukula yami mama nzinga walingile mama kimba vita ningi kukula yami mama mafuta walingile mama makebango vile koka makeke bakoko balingile kongo ningi kukula yami malam vulule tilamnata mi malam malam vulule wayo tilamnata mi malam solo se solo nzambe abakoko na biso nzakumba ole nkumu nyamolo ibanza maweja nangila akonga mungali chema unga mbunga tobeleliyo na kombo ya mama koko nzinga molimo na nguya oya simbi mambi matali bolamu ya bomoto na biso bayindo banso pe bolamu ya mokili mobimba solo se solo mama koko nzinga ozali fololo oyengengaka na balangi mitano pona kokutana pona tokutana na milimo mitano o basimbi biteni mitano ya mokili mobimba katikati likolo suka ya ndelo nse pe mupanzi natina ete batonisa biso na nguya pe na bokasi ya kokamba mokili mobimba natina ete bangengisa nzela ya bomoi na biso pona nyonso emona na polele pe tosepela na manso oyo bolukelaki biso pona toyeba bozindo ya mokili ya musuni pe bozindo ya mokili ya molimo na biso loposo moindo pona totambola ndenge elongo bani pe tokokisa tolakisa manso nzakomba abomba na kati ya bomoto akabelaki biso uta boye na biso likolonse ozali minzoto ya tongo oyo elamusaka linongi na biso pona totombola manso oyo nzakomba atya kati na biso pe kati na bomoto na biso pamba te atyaki bomoto ya poso na poso na misala na yango pona tokokisa mokano ya mobimba ya kombo na nzambe oyo etonda na bisengo ya libela na libela pe ezanga suka tobeleli yo mbala mitano pona kotosa mokolo na yo mokolo oyo minzoto ya tongo engengisaka makanisi engengisaka makasi bolamu ya bomoto na biso pona tosepela na nzakomba elongo pe tosimba nyonso na maboko pe tobatela mobimba na nzakomba oyo ebombama na kati na biso pona tozala bato ya solo tobeleli yo na basolo ya bafololo mitano oyo etonda balangi ebele ekutisa biso na milimo na nguya ya bakoko na biso bayindo oyo bakomema biso na bozindo ya mokili pona toyeba lolenge ya bakoko na biso pe toyeba misala na bango pe tobimisa makanisi malamu bazalaki na yango mpwasa ya bino batu ya yambo emonana pona bayeba koya nsima na biso pe bayeba koya nsima na bino bayeba bino pe bolamu manso bolukelaki biso batu ya lelo pe bayeba koya nsima na biso pe bongo na bongo tobeleli molimo na yo na nzela ya bilembo ya mabende wolo ngengele palata esangisi pona kozongisa biso na nzela ya solo ya etamboli ya bomoto na biso bayindo ya mokili momba pona tokutana na bolamu manso bobongisaki pona eleko na biso bilenge ya nkoto mibale ozali molimo oyo engengisaka bomoto na biso pona tolingama na mokili mobimba pona batu banso basepela na lolenge na biso pona bino batu bosalaki biso pona batu banso batombola lokumu na bino batu bosalaki biso pona tozala oyo bolingaki tozala pona bileko nyonso ozali fololo oyo elongolaka biso kati na konuna pe ezongisaka biso kati na
kibolenge nyonso mpona towumela na mokili mpona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba kati na bomoto oyo akabelaki biso uta boye na biso likolo nse ozali minzoto ya ntongo oyo ematisaka biso likolo mpona toyeba bokasi ya bomoto na biso mpona tokengela malamu manso mapesamela biso na bokebi nyonso mpe toyeba ntina ya bomoto na biso na kati ya mokili ozali likunzi ya etamboli ya bayindo banso ya mokili mobimba pamba te botikai bilembo uta zamba ya mambenga mpona manso ya mokili mobimba etombwama mpe bolobaki yango polele ete bolamu nde ekotonga bisengo ya libela na libela ozali misisa ya bafololo manso oyo esimbi boyebi mpe bomoi ya bato banso kati na mokili pamba te bafololo ya basolo ya makasi ezali kolongisa biso kati na momekano ya milimo na mbindo mpona tososola nzakomba malamu mpona bolingo bwaye na maso oyo akabelaki biso ozali bafololo oyo epesaka biso esengo pamba te olobaki yango pelele ete okongengisa minzoto ya bomoi na biso mpona tososola malamu manso bino bokundolaki na kati ya mokili na nzambe matondo mingi na nzambe pongutulendo ya mbanza velela elongo na mama koko nzinga na manso bakoko na biso batondisaki kati na yo na boyebi nyonso okaniselaki etando ya mabele ya bayindo nyonso mpona tososola malamu nyonso epesamelaki biso kombo na yo ekumisama elongo na nzakomba mpona mokili mobimba totondo totondi mpona nzakomba mpe bakoko na biso nyonso oyo babongisela biso nzela mpona tobuka bolamu ya bomoto na biso tobungisaki totondi mpona mama koko nzinga molimo na nguya oyo azali determine mpona kongengisaka bolamu ya bomoto na ngai na oyo to mpe bonte totondo totondi mpona biso moko bakitani ya bakoko oyo toyei kotombwa misala bakoko na biso esika basukelaki totondo totondi mpona baye oyo bakoya kotombola esika biso tokosukisa misala ya bakoko totondo solo se solo ezali mokolo esengo tolobi 5e édition do toclotire mokolo ya lelo nde toclotire mokolo ya lelo moto na moto atya molende ya kobanda kolandelaka programme oyo parceke tolobi tokobika soki totie molende na makambo oyo etali kibo biso kasi tokotelengana soki totie tembe tolandi oyo bayela biso ya démagogie parceke ebanda kosalaka biso totutanaka butu mpe moi lelo tolobela 5e édition ya bonté na 5e édition ya bonté tolobi mama koko nzinga atambolaka na barayon des étoiles mpe baodeur de fleurs pamba te na nzela ya barayon des étoiles ezali korenouveler bonté na biso entre parenthèses bolamu ya bomoi na biso mpe na nzela ya basolo ya bafleur to mpe bafololo yango nde epesaka biso accès mpona tolingama mingi na mokili donc mpo bato balinga biso mingi so tokoti na secret ya koexploitaka baénergie oyo ezobomana na kati ya bafleur elingi kolobaka ke bato bando kolinga biso partout to bando kozala mais mpona bato balinga biso esengeli tozala mpe na makambo malamu mpo soki bato baolinga biso na makambo mabe elingi kolobaka tokoti na destruction mokolo bato yana mpe mayele na bango to bomoto na bango ekofungwama baobwakisa biso mais siko ngana yo lokola nzambe apesi biso accès mpona tofongola amour oyo ekopermettre bato balingaka biso jusqu'au delà il faut toyeba na mbala moko na identité ya makambo malamu mpo yango wana nde mutu ekobota mbuma mpe ekozongisa amour ya bondeko ya libota na biso oyo bapanzaki depuis époque coloniale yango moi tolati câble tobaye câble oyo tolati mpona koréunifie mutu mwindu nyonso esika azali éparpillé to mpe azali dispersé à se retrouver dans la logique des affaires ya bola mobumoto na epona esengo ya mobimba ya biso baindo
ezonga pona tosepela na nzambe elongo mpe tososola ntina nini oyo akelaki biso mpe le pourquoi akabelaki biso ekolo Congo. Quand tobike mama koko nzinga atambolaka na ba rayon des étoiles mpe ba odeur de fleurs. Pourquoi atambola na ba rayon des étoiles? Pamba te na nzela ya ba rayon des étoiles tolobi ezali ko renouveler bonté na biso. Entre parenthèses, bolamu ya bomoi na biso batu na kati ya mokili. Na nzela ya basolo ya ba fleurs ezali kopesa biso pouvoir pona batu balingaka biso mingi na kati ya mokili. Ba secret ya komilingisa eza ebele tolobaki pour se faire aimer bakoko na biso bandeki kozwa mwana soso abotami na makisika aza na appréciation ya makasi abimaka lokwa velours aza différemment na mwana ya ndeke. Mwana ndeke soki abotami azalaka très sale lokwa pavo babengaka bango bapavo donc lokwa moto alibandi na nkele. Mais mwana soso so abotami aza na multicouleur bato bazo ko apprécier ye velours bazo ko apprécier kitoko na ye wana siko bakoko bande kozwa kitoko ebomami na kati ya mwana soso ba absorber yango elati nzoto na bango siko bato babandi ko apprécier bango ndenge ba appréciaka mwana soso. Ba secret wana yango lelo papoter na Rome azosalela yango parce que akuta bakoko na biso bande kozwa mwana soso basangisi ye na pomme rouge. Et dans la formule au barosaela après nde to travailler na poussière wana mais ba romain ba yiba secret wana bazwa secret mwana soso batie yango batie na makila na bango ya musapi ya suka. Donc ba zui formule o ezalaki positif ba kotisi yango ekomi négativement pona ba dominer mokili c'est que ba succès au besoin na lelo pa ba musicien eza ba succès mbamubang et ça ba isinte eza ba succès ka bando ko yemba ba bêtise mais bazo ko propager mensonge topé bazo ko propager makambo mabe. Ça veut dire revenir à bolamu ya nzambe o ya linga biso to zanango e kutikala ko mona na te kasi pona revenir à bolamu na nzambe o ya linga biso to zanango poto sepela na ba makoki nyoso apesa biso esenge to saela bolamu na e esenge to saela bakse ya ba makambo malamu ya apesa pona développement ya mokili o. Ba rayon des étoiles ezali attaché na mouvement périodique de saison pour la production et monana. Dans production, ya bo moina biso batu ezoko landa pe makambo etali mouvement périodique. Mentolobi ba rayon des étoiles ezali pe attaché na ba mouvement périodique pour la production. Ya ba makoki tout et monana. Malgré ça, nous avons géré fécondation parce que nous avons produire pour na biloko emona na metobi étoile pas un rôle nae moi pas un rôle nae mon bébé pas un rôle nae mai pas un rôle dans nature tout a un rôle il y a contribution ou ils ont permettre évolution ya batu na kati ya mokili na po mi balé to loba ete mama koko nzinga akotaka na kati ya étoile na ngonga ya 23h na kati ya composition ya réunification des natures. Ça veut dire asangisaki or o babengi wolo azui argent o babengi palata azui cuivre o babengi ngengele azui otobenga lokwa fleur rose pe azui otozo benga lokola fleur rose à 5 couleurs azui pe otobenga lokola esangisi babengi éteint pona kokota tope kolata mobimba ya nguya ya mama koko nzinga. Donc pour biso to bénéficiaka mobimba ya nguya ya mama koko nzinga il faut tozala na babiloko nyonso oyo bande osalela musala mais awa tolobi asaelaki 4 pierres combinées na fleur rose ya 5 branches epesi accès pour à se déplacer akende kovanda na kati ya étoile toko développer makambo wana sima tozali obligé ya kotalaka étoile to pe minzoto wana pendant 5 minutes, 23 minutes, 14 minutes. Pe le sambo ya bonté tokobandande ko ça la pratique des étoiles chaque vendredi na 23h pour na absorption ya ba énergie oyo elekaka na mukolo ya mitano. Donc pour to bénéficier ka to pe to absorber ka ba énergie oyo ezoleka chaque vendredi to bi tozali obligé kotala ka ba étoile chaque vendredi pendant 5 minutes, ou bien 23 minutes, ou bien 14 minutes, par rapport à chiffre 5, pe le sambo o to sali o ya bonté, tokobanda,
nde kosala pratique des étoiles chaque vendredi na 23h pour na absorption ya énergie oyo elekaka na mokolo ya mitano to pe vendredi. Kosala 3 séances ya losambo na mokolo ya vendredi to pe mokolo ya mitano na 5h ezali pour na koabsorbe bonté. Na 14h ezali pour na alimentation ya bonté. Pe na 23h ezali pour na stabilité ya bonté. Donc so na sala losambo à 5h na mokolo ya vendredi pour na mama koko nzinga eza lokola nazo koabsorbe bonté wana na débit. Soki na sali ya 14h nazo koalimenter bonté wana. So na sali ya pokwa ya 23h elingo lobake na koti na stabilité ya bonté wana etikala continuer ti mokolo ya vendredi ekoya. Pona kolata makasi ya mama koko nzinga esengeli kozala na or comme wolo, kozala na argent comme palata, kozala na cuivre comme ngengele, kozala na étain comme esangisi, kozala na tadi dia Congo oyo tobengi diama pamba te bokasi na ye ebombami na kati ya mabanga. Yango apesaka mboka na biso kombo Congo, alobaki eza libanga oyo eproduiraka à tout moment bakoki kokata yango te, bakoki kokabola yango te. Donc nde tozokende na délivrance ya Congo mpona peuple congolais to pe mutu mwindu ya toute l'Afrique a se retrouver na revenu ya bolamu bomoto na ye. Yango tobengi Congo ya sika. Tout autre tozomona ya démagogie ekozali soute ya fraude ekozali soute do makambo tout oyo envahi bolamu mutu mwindu ekotelengana pe ekozala détruit. Mutu mwindu a se servir siko na biloko na ye oyo ekopesa ye bokasi ya solo pona a présenter mot à dire na ye devant le monde pe batu tout ba exécuter na mibeko oyo kouta na centre du monde babengi Kivet central. Donc pona kolata makasi ya mama koko nzinga esengeli kozala na argent, or, cuivre, étain tobengi esangisi, tadi dia Congo pamba te bokasi ya mama koko nzinga ebombami na kati ya mabanga. Les activités ya mokolo ya mitano to pe ya vendredi. Activité ni to andozana ngo mokolo ya lelo. Activité to andozana ngo mokolo ya lelo ko respecter couleur ya journal lelo. Couleur ya journal lelo la couleur verte. To pe vert mesté. Vert mesté eza lokola vert moko boye. Bo sangisi on a ba couleur musu par exemple nde bomona ga vert blanc. Nde ba kimangisi ba sala vert blanc. Donc eza vert mesté. Pour mokolo ya vendredi eza couleur vert. O ba kimangisi ba sala ka mais so comme mesté ka le même vendredi to sala vert ou bien vert ba sangisi na ba couleur mususu pour to récupérer pouvoir ya mama koko nzinga. Donc vert wana oza mêler na 4 couleurs à celle quoi 5 couleurs. Donc yango to lobi ake to za na vert mesté. To za na vert mesté parce que to lobaki mama koko nzinga mokolo ya vendredi eza mokolo to bando ko travailler na milimo oyo travailler uniquement vendredi. Milimo wana toza na palmarès na bango pe toza na identifiant na bango pona to lakisa mwana lokoso moyindo nyonso aiba les activités ya vendredi, les activités ya samedi, les activités ya dimanche, les activités ya jeudi, les activités ya mercredi, les activités ya mardi, les activités ya lundi. To baki lundi eza mokolo ya ba ko travailler na ba esprit ba vanda na sanza. Mardi eza besprit oyo bapesa biso décision ya bamakambo to récit objectif ya makambo ya vie na biso. Mercredi eza besprit divine. Jeudi eza besprit epesaka bozwi. Vendredi ezali besprit epesaka bonté bolamu ya bomoto. Samedi ezali kolandela makambo etali ba mort. Dimanche ezali makambo etali pensée. Donc wana ezali programme élaboré ya semaine mobimba. Soko mokolo ya vendredi tolobi to travailler na milimo ya vendredi ezalo kwa mama koko nzinga ye mutavandi na kati étoile wana étoile ya tongo o babenga étoile du matin biso benga ngo étoile ya mama koko nzinga. Et l'activité a tolobi to ando respecter couleur o couleur verte et représenter ba nature nyonso ya mokili. Topé to sala la couleur verte merté et mesté. Donc vert mesté eza vert ekoti ba couleur ebele. Nous avons visite des fleurs roses. Il y a plusieurs couleurs, plus ou moins 5 couleurs. Tu as donc visiter les fleurs. Le sambo, il y a 3 temps. 5h, 14h, p 23h, chiffre 5. Kovanda lisangana libota, pe kolia ensemble na bango na dialogue. Kozala na
fleur rose moko ya 5 couleurs oza mwa pot de fleur na yo ya rose eza wana mpona osalelaka ngo mosala ya kocontacte molimo ya mama koko nzinga kozala na argent or cuivre étain tadidi ya congo 5 pierre mpona kolata bokasi ya 5 continent donc po tolata pouvoir nyonso mama koko nzinga azalaka nango fo tobanda kozala na babiloko bamabango na ndako tozanga cuivre te tozala na étain tozala na argent tozala na palata oyo babengi argent tozala na or oyo babengi wolo mpe tozala na tadidi ya congo babengi diama mpona kosukisa programme na biso tolobi tozali obligé to mpe recommandé na 5 chansons mpona ouverture ya sanctuaire béni bantu pamba te mama koko nzinga azali fongola ya kodébloke bolamu ya bomoto na biso donc voilà mwa moke oyo tolingai tolobela mokili mobimba concernant molimo na biso na nguya oyo tobengi mama koko nzinga parce que tomoni bana loposo moyindo basambeli mari bazwi eloko te basambeli mari ya losako otondi grâce mokonzi azali na yo abeniso yambo ya basi banso bazwi eloko te mais sikoyo lelo toye sikoyo na kibobiso donc na kibobiso sikoyo tolobi ke mama koko nzinga ozali molimo na nguya mpe ozali minzoto ya ntongo oyo engengisaka bolamu ya bomoto na biso ça veut dire mpona tobénéficie mpo biso sikoyo tokwanga na mama koko nzinga ole tokwanga na mari mpo tokwanga na mari asaleli omo te mpo na biso tolobai deja ke mari azalaki motu ya turke mais na tripotage historique romaine un empereur romain babengi César Auguste oyo azwaki mwasi na ye ya motu ya turke na nkombo ya mari atie ezemi mpe adeplace ye mpona kobatelaki bokonzi na ye après ton mwasi wana aboti mwana na Israël kuna balobi oyo te mwana wana nde nkombo na ye Emmanuel wana bayobi misongo na badéfinition ebele e César Auguste ayebisi basoda bokeyebisa mwasi wana ke mwana aboti lokwa nga na papa nde naza roi mwana wana mpe akozala roi des rois mais biso olobaki ke nzambe azalaka roi te roi baobete masasi akufi me mopepe mokomo te baobetango masasi ekufa soko histoire wana ya démagogie motu mwindo alati yango akomi komema yango comme si eza na responsabilité na nzoka tolobi ezali mikumba ya bowumbu tembe kosila pamba te makambo oyo ezwa ya liboso ekosukisa tembe ya mutu nyonso na mokili mutu tout fois zonga na réalité ya kiboye yango nde mutu ezolakisa présence ya nzambe na kati ya bomoto oyo akabelaki biso mais soki yo otiki kiboyo okoma olanda mode de vie ya baeuropéenne parce que bayeki na colonisation babetaye biso fimbu mpe batrace chemin moko oyo ebanda osala toujours ke biso tozalaka bangamba na bango biso tobi ke tobotami baénergie na biso eza wana mpona kosilisa makambo wana nyonso oyo bango bakondanelaki biso de façon topesa sikoyo vrai face ya procédure réelle ya fonctionnement ya bomoto na biso toyeba sikoyo koétablir programme nini oyo biso tokotikela bana donc a biso tolobela programme ya retardement te parce que tolobai deyake retardement eza pa bachrétien bango nde mutu bazoretarde évolution ya bato na kati ya mokili mpo baozela fin du monde na biso obi fin du monde awa eza te a tozoprépare nde makambo etali kongo ya sika e kongo ya sika wana ekopermettre yo ozwa salaire nga nazwa salaire bana na biso bazwa salaire bana ya bana biso bakuta salaire ya bomengo ya bamakoki nyonso oyo nzakomba akabelaki biso ango tobike mama koko nzinga aleki mari soki bino bamindele boyaki na démagogie ya koaffaiblir mutu mwindu mpo bolakisa biso ke mari nde aza mama ya nzambe biso binzambe babotaka ye te ça veut dire maloba wana tokosambisa bino baeuropéenne parce que boye bolobisi biso buzoba mpo na nzambe ayina biso parce que soki bato lelo bazolobake santo maria mama ya nzambe elingi kolobake bobimiseli nzambe mama oyo abota ye nzoka nzambe babota ye te abala pe te abota pe te mais bino bodéforme histoire ya nzambe boye na yango selon démagogie de l'Israël et de l'Europe tout entière parce que Israël mutu asali bino mais biso siko tobotami mpona kolongola Bible, Coran, Tamoul balivre tout oyo boye kodépose yango na sol africaine mpona ekotisa biso na kimbayimbai to mpe na kizunguzungu tokota
na ba morale ya moniato to yesko ko boma yango po na to remplacer livre spirituel de l'homme noir babengi yango temo kia kwanza yango nde mutu e ko bimisa biso mobimba ya 444 000 livres po na to sosola définition net ya mobimba ya ba makoki nyonso o nzakomba alingai biso zo nango na kati ekolo Kongo pe na etando ya baindo ya mokili mobimba. Baindo balandi politique, baindo balandi Babylone, baindo babungi nzambe. Oya, o baindo balandi politique, Babylone, baindo balandi politique, baindo balandi Babylone, baindo babungi nzambe. Oya, solo mvuluziki mangwa lobaki yango, soki tolandi politique. Tokosilana kotelengana soki tolandi ba eglize, tokosilana kokufa soki tolandi kolona, tokotondana bilei. Oya, o baindo balandi politique o, religion yoyo, Babylone, solo baindo balandi nzambe. Oya, o baindo balandi politique o, Babylone baindo babungi nzambe. Oya, solo mvuluziki mbangwa lobaki yango, soki tolandi politique, tokosilana kokufa soki tolandi religion yoyo, tokokoma batelengano soki tolandi kolona tokotondana bilei. Oya, o baindo balandi politique o, religion yoyo, Babylone o, solo baindo babungi nzambe. Oya, d'autres dit que soki tolandi politique tokosila na kokufa parce que bamindele babando ko tcha confusion kat na biso ko doter biso ba arme po to pota na biso e bango bazo ko nduka bomengo na ngala bazo ke nango batiki biso na distraction. So tolandi religion toko defa ba moral toko mo lobelaka ba Eli ba Josué ndenge lelo ba lor mbongo na ba na tout Samuel ba frère Patrice bazo kumisa bakoko baninga mususu mais bazo se sentir gêné te. Mais biso sko to yeto ebisa bango po ba se sentir gêné ba yeba ke musalo bazo sala ezali kiboyi ya kokumisa bakoko batu mususu. Biso sko to botami déterminé pona kotombo alokumu bakoko na biso ba yebaki nzakomba solo pona tokangola mape tokundula mambi matali mobimba ya bolamu ya bomoto na biso oyo tobungisaki. Mama koko nzinga na Kongo yendeli kunja bomoi bilenge to telema pona tolanda bakoko ba mama to telema pona tolanda bakoko yendeli kunja baindo alobaki kombo ya mvuluzi kimbangu to telema pona tolanda bakoko ba mama to telema pona tolanda bakoko mama nzinga koko yana koko ya bwanya mayele bilenge to telema pona tolanda bakoko mama to telema pona tolanda bakoko mama koko nzinga na Kongo yende peve baindo bilenge to telema pona tolanda bakoko ba mama to telema pona tolanda kimangu. Kembo 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 nzambi mpungu, kembo siwa solwa, kembo 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 vidi mukulu, kembo siwa solwa. Nzaya yoso kembe, nzaya yoso kembela baba bakwikila munzambi mpungu tulendo Kongo. Kembo 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 ache maunga, kembo siwa solwa, kembo 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 nza komba, kembo siwa solwa. Nzaya yoso kembe, nzaya yoso kembela baba bakwikila munzambi mpungu tulendo Kongo. Kembo 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 ache maunga, kembo siwa solwa. Kimbangu wiza mupeva Kongo, wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza.
Kimbangu wiza mupeva wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina. Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina wiza. Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina. Kimbangu wiza ngeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina wiza. Kimbangu wiza ngeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina. Kimbangu wiza ngeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza. Kimbangu wiza ngeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo. Lilo banzambe bo mwaseko oya bakoko na biso ekotika seko na kombwanza komba solo pona mokili mobimba totombeli bakoko banso nteke malamu na kombwanza komba pe pokwa malamu na kombo ya bakoko na biso batikelaki biso bosembo ya likambo pona tokangola mape tobikisa bileko nyonso oyo ekoyingela sima na biso bakitaye na bango etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba totondo pona nzakomba. Totondo pona mama koko nzinga. Totondo pona bakoko na biso nyonso oyo bamika bakimbeka pona oluga biso bolamu ya solo na ntina ete toza lolenge moko na batu banso ya mokili mobimba. Totondo pona biso mo bilenge ya nkoto mibale. Totondo pona bakitaye na biso bakoya tombo ya misala esika biso tokosukela pona kolakisa bokasi ya bakoko na biso pe biso bato ya lelo. Totombeli mokili mobimba nteke malamu na kombo ya nzakomba etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba.